Merci na ba téléspectateurs nous sommes dans émission passage obligé toujours na pesa bino ba merci parce que vous aurez le temps ya ko landanga pe ya ko commenter ya ko s'abonner ba bi toujours Makia TV solution bino ne tembe ba bi fallu pour double stade de France vraiment ba wario tout aux ala mobile pour nous fêter et le quoi boye salamate lelo nazali na artiste et musicien na plateau nanga ya émission passage obligé ezate le quoi na lobi ke ba wario bolo bana Altesse aza wario non na yoka musique tout mais c'est juste c'est aussi la promotion ya mwana mboka oyo wapi ko beta na stade de France Fally Ipupa Aigle. Bonjour artiste. Bonjour Makia TV, sur la tête Lobesso. Bonjour. Non, Kitoko. Santé ça va? Kitoko. Ah, ozomona dia ça va hein? Merci. Na sepe ko ya mon émission nanga ya passage obligé vraiment to bengaki yo vu que zaki na ba déplacement mais là ça va. Ba activité ndeni. Désolé gars Kitoko, déjà pour la koloba troté. Nazaki déjà la nzembo moko na salaki. Na ronda ko hommage à légende Ferregola. Ah Ferregola. Oui, na ba golo nyonso, je pense que ba golo ba osepela tant ba yo ka nzembo ngo. OK. Na sa yibenze moment comme on a lumière au couteau na boaki sur la tête le beson Makia TV. Merci. Voilà donc ba activité za kitoko na za na EP maxi single o ezala ba titre le gola ba cover on a celle à Ferregola. OK. Eza musu seza na kombo ya Aura musu seza Amour fou musu seza Zongelanga donc. Zongelanga. Mais ba titre quand même ezé belé, ba titre ezé belé ezaka tokopona oyo kokotana. OK. Obandaka art. Ah, kobanda art sula mi kobanda art ezakala parce que papa oyo abotinga. Ouais. Aza légende oyo. Légende. Oui. Papa abotinga. Papa Bossio légende la musique. Oui. Aza légende ya musique tradi moderne. Ah, OK. Oyo babe yango vocal. Vocal ah. Donc ba moto ba banda ona ba braza oyo tie comme ba groupe beleza père na biso. Donc yo landi papa. Oui, nalandi papa. OK. Nalandi papa. Parce que bandaki on landi ki papa bien ezana muto inspiré ki bien muto encadra ki yo leka ki na banzela ya ba groupe pour que ça l'artiste ne ozabu. Bon, déjà Moutal Bossé ça le père na biso parce que papa na biso ça donc il était pas naé après il commet pas nanga donc Moutal Bosso ezala droit nzela langa na ezala père na biso. Ensuite ceux qui collègue ba groupe. Oui, pourquoi pas. Ils appellent la groupe Pia Banjondi parce que dans la carrière solo, la carrière solo. Mais rien n'empêche que tous les groupes où ils ont Banjondi, Barobingo, Bosangana, Baraya, Bobeti Loko, groupe local là, Diri Musica, New Look, Tobeta Kout, Festival il y a 2023. OK. Image ils ont YouTube. Dans ce Beti Sirov Ocho TV ou bien Phoenix Ocho, moi on a YouTube. Asko yo za na carrière solo ndongo uchikolo bawana na kati ya carrière solo ba difficulté ni nozozwa ba difficulté za gebele na ba carrière solo tozo parce que bato balingaka kaka et logo o ici et bima et logo o eza déjà la mise sur bato zo mona na mise sur bato balinga ngo mingi mais o iso banda na se bato pena batsaka ngo balobi na nkombo la télé sima la télé nkombo salon ezaka moko soko lingi ba kato suki obima kitoko propre on le quand même Angelu na lola na kitoko ezaka salon moko salon Béni Barbé. Ah, donc c'est que nena bo il faut pas saler langa kando yebo so kepa na bango bimi vraiment kitoko na sima caméra na za na SMS misala balobi Rihanna la belle chanson motema blera place azali ba gros bisous artiste et carrière solo na yo ba difficulté ni nozwaka ba difficulté c'est belé ya on la ba difficulté ya ba financement ezate po tozo bunda la ba propre effort na biso ba difficulté ya ngone ya liboso misusu pe zali bato misusu o ba yebi ke yo za ya msuna talent po talent mu te pesa kambongo OK ezate ke ndengo fandika bozu talent mu te pesa kambongo mais ba misusu ba komona ke yo sana talent pe alors ba tchelo sko ba barrière am su moto moko CP na yo na pe ce soir moko nazaka na kindaka kana braza awa mwana tanga komba quartier zate nakuta na boss Rolaigwe Rolaigwe ipsinga ba Rolaigwe kota za ba gros bisous oui ya maman Maturine ba salam nakuta mnaye na banda pe wemba na podium na bango na association na bango yigo sale ki ba ipsinga na zana vina moko funa mata pour que na yimba pe ba sepela to zwa relation na vie wana mais est-ce que tant au viona nisko amona ngai
amonanga susu par rapport à nini bato oyo tozalaki na bango to manager wana wa bando managenga comment est-ce que kolega na simba nanga po akende kolela le manager akomo olia na kombo na o emela kombo na ngezaka bongo sans autorisation na yo yaka bongo bango ba vivaka bongo ko la donc souffraka na makamba ba manager si to souffraka bon manager mususu pe zake yoza boza artiste normalement artiste manager nde azoka vision artiste pour komisango esika artiste amatsango manager mususu akoyaka abandi bamoko so ningo sala loko ate ko sala boete nzembo ko sala boete featuring ko sala boete mais loko wana vraiment ezai parmi ba blog o imonsa ka so passe na carrière nde to ba difficulté to kuta manango yango wana OK ba difficulté par rapport ya ba manager oyo ba artiste ba kutama mais pour nani to joki de okene même na orchestre moko même ya président Roga kota za to pese ba mbote na ba nouvelle horizon ba orchestre minene ya Congo Brazzaville pourquoi pas okene ngino kunate o bimape lokola batu mususu bon son altesse na banza elobite ke bato tous ceux qui ba na mboka faut ba bongela na projet moko to na eloko moko wana moi ina kata mokinde to zabwe to na ba mususu baza ba jardinier ba mususu ba charpentier donc ya mabete ko ke ne pas ba viola kutu na pesi ba ono so ba mbote ba viola ba Roga ba Nouvel Horizon ba vieux Kevin tout le monde na pesi ba mbote parce que ba to ja ba sali ba légende ba icône quoi voilà. Mais l'obité que photo qui est pas na bango poto bima poto ko za la peut déjà monde de fungwami et comme na ba réseaux sociaux à travers les réseaux sociaux au ça la pilor muso CP nango pe nde to na ba TikTok oui et bimisio donc na boité mais ils ont obligation de OK côté ba violent pour bima au pensant répéter au raisonnable pe eloko bongo te mais sans opportunité monani opportunité c'est mon ami pourquoi pas non idole nous anan moto inspiré que yo idole na ba idole Motal Bosso ezana nu papa na biso papa abotinga oui parce que er na yo ka blog ya sala ya on pesa nga makasi ko ba don na zala nga na zala ka auteur compositeur voilà na arranger pe banzembo donc il y a le bossé zalo papa na biso paix à son âme malgré sa souciété mais je pense que place à ça à soutenir nga ba idole bato oyo na sepela na bango le temps donné que na ténoriste bazali na bango na sepela la musique à bato tout en tout cas en général bato tout ba sa musique na bango c'est bon mais bato oyo na sepela na bango na ndenge ba imbaka ezalwa ba Ferregola ba Carlito Lassa ba Papa Wemba ba Madilu ba Pepe Kale Kofi Olomide ba Zebele ba Fali Poupa mais na boy na mo na bi bango ti pasa otangi Fali Poupa te nini oza Gaulois non eza problème à cause de la Gaulois te mais si na Gaulois eza problème pita non na tunika question oza Gaulois parce que otangi ba idole tout mais Fali Poupa otangi te aza pe icône et légende aza des légendes aza tout aza oyo aza na ba pete na c'est bien bon ape Mobutu problème de aza tout ya bala ba s'abonner na Makia TV ya betika la rozalate émission mo propre émission mo responsable émission mo qui toko bat batala on ba sikate les jeunes Fali Poupa donc a inspiré que oté bon ko inspirer c'est trop mais o sepelane te lo ba vie to linga to mais na ko ina moto te aza bato ba la musique lelo baza parmi 20 ans yango ya ba carrière na bango pourquoi pas non ça là on est bien mais parmi ba idole na Congo idole no azate na Congo Brazzaville na Congo bato bazaleti ouais bato opé ba sala ke extra musica de façon générale extra musica bato opé ba sala ke bisoto to bando le kato ka banzemo na bango toza naza pe suna vie na ngamo palma da type pour les villageois na pe si ba salam place azali ye pa yembara si yo e bien te ne bien te voilà vieux palma da type pour les villageois na wanga ni ete na ye bien te musica ba groupe na ko mona ngwa yesa musica yesa musica bo mona mabete na yebi ndete na découvrir kasi ko misa ba jus d'orange ah bon ouais omoni bato bongo fo biso to yebara bango ah ouais OK on va dans la quartier ni en ce moment on a na Diri na côté Emile kuna pi artiste bazala artiste baza te pourquoi totonga na moi muke ebi merci mwana
mise à jour. Nayebi Bercy mwana nayebi. Embouteillage. Nayebi bango tout. Bango tout. Bado yebi bango. Nani? Voilà papa na yo ya bado. Bado papa no na ndule. Sigonde bado. Ah papa na yo tingo boya. Sigonde bado nayebi te kombo nayebi te. Maître Bado l'artiste, musique. Te nayebi kombo na te na ndenga mabete ha. Ah tika we papa la wanga beka boy. O mama kambongo o wanga miye. O yebi ete. Te bado te. Peut-être na kombo na yebi te mais peut-être sur la moni bona. Na fasi boko yeba. Na ko yeba te na ko boya te moto na yebi kombo te na ko boya te na ko ndima te na yebi kombo. Mais Bercy mise à jour yebi ye. Si Bercy na yebi. Embouteillage yebi ye. Oui embouteillage. Ka Maître Bado o yebi ete. Bon nayebi te yo muto. Ah confesser ka so yebi muninga pon ko boya mutu ka boye ko artiste. Maki TV wa mystique. Na mystique te c'est juste à papa na wa art. Bon Dieu. Ah papa na nga sa yem da bimisinga. Mais yem da bimisa ote. Bimisinga te. Ou bien avie na yo kutai na ndule. En fait nayebi moto na te bado nayebi ete. Oyebi ete Maître Bado yebi ete ha. Nayebi soko la kisinga e. Peut-être mais Maître Bado. So na l'action ye to sola ke mission moko na Maître Bado. Je crois toko monango bon na l'action ye. Ah c'est so la kisinga. Comme si yo yebi ete mais ba quartier moko. Oh. Toi quartier moko. Ah. Maître C'est mission hein. Mais nayebi ete. Baby c'est mission. Te nayebi ete logique. Président Kindingu, l'homme de moment. Babi Mose Kindingu nde nzambe na marketing abieto tozoye. Makoleza dia na nzela mon président Mose Kindingu motema ya mama Chakachou. Mama Chakachou. PDG Vivier Bata pouvoir baoba. Mobala pembe. Batika yo. Tozongi na kati ya carrière na yo. Wana bato bankadra ka yo ba pesa ko pe ba conseil. Si Bazali. Bazali. O bazape na tout autour no ba pesa conseil bien. Oui. Bazali. Na Congo a soki lelo babi na yo pona 5 artistes. Bobeta featuring na bango. Quel artiste opona? 5 mais 5 ba muke ba artiste basé belé pour sera 5 kaka. So babi 5. Bon 5 artistes ya jarnine pour ba artiste. Nyo soka ka afro rumba yo sala nyo sono. Mais na basé na rumba. Tangila biso ba artiste yo biki boko beta featuring. C'est ba artiste na tangila on ba groupe. Ba groupe. OK. Ce qui le voit les loba bina beta na Congo Brazza. Na Congo Brazza ouais. Toza la Roga président Roga. Ouais. Toza la président Kevin. Ouais. Toza la président Doudou Kopa. Toza na Nyensus. 3 hein, on a 3 déjà. 3. C'est l'idée. 2 wana susnan. Dans la kansana no ya msiko ya. Ndako na bena ba artiste facilité yo poni ba groupe comment kanisa. Bena comme na poni groupe na poni. Nouvel Horizon poni te? Na poni déjà ba Nouvel Horizon. Vieux l'abso sonore digital. Ba salam. C'est moko. Non. C'est le moko. C'est le groupe moko. Menga lobby vieux Doudou. Na lobby vieux Kevin. Président Roga. Nouvel Horizon. Et ça les 4. C'est le moko. Ah moko na lukana no. Oh Luka. Mais faut la Lucas. Non, ok, dans sec, mais au lien quand on compte avancer ma bé. Mais ceux qui sont net na bo minute na mona motota donc faut na Lucana nous. Ok, na ba nouvelle génération oyo ya ba artiste ba zobima oyo ba sa makambu. Ndeti artiste ni nous préférer ko beta featuring na ye. Artiste on la préfère la nouvelle génération à la Brazza. Na Brazza ouais. Ndeti ba pattern, ndeti ba Tidiane, ba Diesel, ba Batabongo. Milo artiste belé ba bimi ba sa makambo non nani oko beta featuring na ye. Bon tout opportunité zoami tout baza le bienvenu mais sauf que ceux qui ils ont un artiste oyo na ko tia en première position na ko tia net Diesel Gucci. Première position Diesel. Oui mais bango tout c'est bien bon mais ceux qui ont le voilà parce que le zam muta faire Diesel a petit à faire c'est pour cela donc yo za ogolwa. Ouais. Mais cause la golo ça m'a bêté même la pesi ba golo nyoso. Wanga mabango ma pesa ba mbote. Te na wanga bango te la pesi ba golo nyoso. Ba wanga mabino hein.
te na pesi ba golo nyonso mbote bana place papa bazali Hervé ouais papa Hervé le padre Motayambo mais na sali kutu featuring na nini na sali kutu remix nzembo na cover nde ba benga ngo mikolo yo qui vivra verra bokende na chaîne YouTube au Cho TV bon mon ngo surtout on beta carrière solo boy on répétera si na répétera pour bino boza makasi na kati studio pour ba mixer qui voix live tout na siko ba ebisa yo nga tout na tete na plateau to zoyo moi 5 minutes bien 5 minutes c'est trop 5 secondes moko bo sala moi loko na ba fan ba Hollanda kaka na nzembo lobi osali remix ya papa Hervé mais ngabe na la banzembo na nga moko tenga lingwana papa Hervé nga lingwana na bi pe ba fan pe balanda passage obligé ba osenga pe ka wana po yo za golwa mais kozala golo eza mabete na nyonso esengo bani bayeba bongo ti oui na nyonso oyo bato tu basala bato oyo nyonso basala mosala bien peut-être pe ba warrior basala nga pour bango aza warrior golois aza hospital aza villageois wana moto lobi na moto oyo ya melomane ya bonne musique moni kasi yango tosangisi na ba villageois na kati c'est question moto lobi yango bon ça va na marketing moi eloko osala biso moi waouh bon oyo eza mpona bagolois ndenge eza kaka mpo na bandi na bandi na bagolois mpo eza eloko oyo parmi batembre bavoix ndenge ezokokanela donc bagolois mais aza légende sikoyo kobude poani bango tu baza balégende na bude ndenge nini par rapport bavoix ndenge bamisusu wana bavoix ekokani te te nalobi te ke bongo bavoue kokani te mpo na banzembo madilu mpe ezaka mpe ti banzembo bapepe kani bato bakufaka yo oza bango besoin tanise bato te me moto tua sms misala sms vision ozoyoka sms moto tu aza mwa nde moto abotama moto tu abotama aza deja ya kokufa mpo toza bato tokufa tobotama ok pesa biso mwa eloko wana esala biso mwa wawu angana koma konyokwama angana koma kosambisa nzoto nga mobali kitoko boye nakoma ngamba ya bato ntango nabimaka na ndako bato bayebi nga nakei koluka ye nzoka nakendeke kosenga kosonga na butu na pamba ye bato bakoma kotuna ngai yango eutaka wapie nalobaka na bango ye nasali mosangi ouais nameki binoka mwa dimi bagolwa kote bozali botomoli maboko po famille na bino abeti mwa melo pe sali biso wow félicitations voix kitoko no cholo baka mingo mukokana merci merci Makia TV boulot malamu ok siko ndongo oyembi nzemba papa Hervé Ferregola ozela nini pa na ye akanisa yo biozo luka porte ya kokende kuna ou bien ozo luka visa mais okoma pire petit na ye tondeni eza mabete ceux qui oyembeli légende oyo déjà sala kala ceux qui pourquoi pas afongola bato bele ba porte ceux qui afongola nga porte na boya ngo pona nini o no se kozala na nzela na yo akanisa ya sala petit na ye ba golwa nyonso dans la problème ta golwa sengi na papa Hervé poza golwa asengi na papa Hervé mabete kozala golwa pesa mabeta Koza Golo za mabete oui parce que d'abord Ferregola aza grand star aza vraiment président groupe monene tango yo za fanatique na za mabete c'est pour ça faut qu'on lancer message droit si baza parmi na on baza parmi bato oyo na yo kaka bato babanda ba musique ngo liboso na biso bato na yo kaka baza yaza parmi bato wana baza belé mais yaza parmi bato wana aza parmi bato wana bayangi ya mabazali po déjà ba maison mère tozali ba kofiolo mnenaza venanga Félix Oazé quoi bato baza belé fali pupa azali bato baza na bango naka monde otanga kuma fali pupa te problème oh te donc est-ce nga ko zala problème na vieille pupa te aigle le king amenga a vieille pupa te apeka kombona aigle peka ya yeti jamais la musique est cabane quoi aigle pe ya yeko vieille pupa mais tangi kofiolo mide
Oui, mais aigle, il fallait pour partir. Na boye pour ani. Est-ce que na ya pour na boya bat? Na inde na sa promotion ya Babylone ngati. OK. Mais yo seconde obetika certain na bloc a vieux ferré. Non, yanga moko pe. Ezali to yo kango, tanza yo kango. Par rapport to yo qui on pour le osali eloko. Et na sali cover qui va verra. Ils na YouTube. Ceux qui baké na YouTube Serov Ocho TV bon mon non. Mais bat ba benga mingi na Phoenix Ocho. Félix Ocho. Et ningo lo bani. Phoenix Ocho. Déjà Phoenix ezolakisa ndeke moko oyo azaka ye moko aza monene mazaka mingi na kati ya ba méditation na kati ya moto asambelaka mingi et puis soki amoni soki avivre mingi soki amoni ke anuni makasi akozwa beki na ye wana akobanda kododa yango ya mosusu na mabanga akamikangi avandi na méditation ti omona kozonga ya moke sikoyo Ocho wana pe laksi kaka moto kaka eza moto oyo er mususu so ba tumbielanga n'importe net place toza ce qui est senti côté a ko tumba nyonso donc laksi bon na za moto si na moto ana bakisi moto ya bakisi te moto eza te apa moto bakisi oza na kisi to na kisi te kisi eza ka net na bando bela na melaki te kisi ba nganga pene ba gris gris tela wana artiste to ki marelo rote tena lango te yo za de ba komba ba moto e ba komba makasi c'est que yo za sûr na yo mais na faut la sûr nanga pourquoi pas la sûr nanga déjà air de Jozo Yembela ba légende air de Jozo Salinze mo ba déjà bandimi air déjà chaîne amunene Makia TV ba bengi singa c'est qu'il faut la sûr nanga na mambo na osala OK na pena sûr nanga obeta bi ba concert si na betaka ya Robin so ya ofele les avocats qu'on négocier pardon ya na matata podium ou bien pene ba contrat ya ba contrat net 2023 nazaki na FESPAM ya 2023 to beta ki FESPAM ya 2023 kaka lande na ba na carte ya ba collaboration to zaka na yo msusu Makia TV sur la tête ça ko bengi sanga lobi artiste na besoin no ya au sala muy lok dès le 21 janvier awa. Ouais, le 31 janvier net voilà net bobeng singa le 31 janvier na yé la collaboration wana na sali na beta FESPAM ya 2023 soki boké bokomona nzembo ngo ezali kutu to yembaka lo se bebe tina motema na ngai lelo na keimboka mopaya koluka ya ngai yanga la vie bawela solo na bambango lelo basuka sena malita oyo salingai etikalele mona motema esika minulonga lolo mesanga kate koleka mpala mbala semes na ngai Makia TV. Merci la dédicace. SMS misala babi wa pena petit faire rigola. Le padre motona ya moso cheka e osala biso bien makasi. So tombole osala biso bien bagolo pour soutenir ye. Voix oyo esala biso wow o bato ba tombola bende na kati ya Congo Brazzaville. Artiste. Oleki nana oyemba. Oyo moko. Zamo na nzambe. Kokosa te. Oleki nana oyemba. Naleki nana oyemba. Naleki mututu na oyemba. Batutu. Même faire un peu oleki no oyemba. Mais siko eza boyoka. Bango déjà ici ba salama. Bazo sala petit lelo. Yoka. Mais ici ba salama. Ba sala petit lelo déjà ba tia déjà ba empreinte. Biso sikoyo ba otozo yaka. Tozo yaka soko leka na nzela o déjà si bango baleka mais tozo yaka na nzela ngo siko tozo bakisa moi babiloko misusu o misusu ezanga ke pana bango c'est pour ça epesi aux assure l'équipe batutu na yemba mais siko soki na lobby ke na po bandimanga funga mona mindima nanu o l'équipe batutu mais kasi eza bongo bona bongo batutu mais bato tout compris na faire bon yo kasi na bato tout faut le baquet na l'équipe génération o mais na lo bato tout na sens nini comprendre message na l'équipe bato tout na sens nini bango déjà si ba salama est-ce que moto si abota akobota lisusu akobota moto si abota kana na sens on nga na zo lo baté
bon dans le moto si ayi na mokili est-ce que oya suna mokili net moto so bota maso ko bota malisusu te muta bota mambama siko bango nde siko si basala ba biso bato tozoya déjà oleki bato tout na génération na yo voilà moi sincère voilà pesa on bon pour nous comprendre ngako donc oleki bato tout na génération na yo ba si mwana ba côté ba nani ba embouteillage ba oyo nani artiste couche jeté oleki bango ba patia na lobby bongo déjà ndenge za boy d'accord c'est-à-dire bango ba misusu pour kozala connu eza selon ndenge timing ezo pesa mais ndenge temps ezo pesa mais lelo oyoyo kozala la talent yana ba misusu ba yebante ba leki bato ba yebana talent ouais neti ba biso toza parmi bato bongo. Ok. Cela moi eloko no rapidement temps ils a sous-souté télé zangonga. Moi eloko moko ya yo. Yanga moko. Ouais. Bokutananga na mwasi oyo. Botene lukelinga suka makambo. Journée yango esalaki suka na paradis. Na Radisson au cœur de Brazzaville. Na njoto na kuti kitoko basi nyonso mokili. Malgré kichele na ye. Malgré kindumba na ye nandimaki nakola mon chéri nandimaki nakola mon bébé batongi bafingi ngai batongi bafingi ngai est-ce que nga motal bosuno lo mwasi ya ndumba est-ce que nga motal bosuno lo mwasi ya chel bon na mekika wana ona kwa meka Mwasa ndumba okuti kitoka basi tu na njota mutu moko menzoka nde azali ndumba te azalaka ndumba azalaka atika ne de siko bato na linge bato balumla ke bioko linga mwasa nde na ndumba ngaso na ipsi bango ke azala ndumba te na linge ka bongo ana clip sina na clip nzembo te nzembo susu OK tokozwa clip wana na quelques minutes dans la clip ya oublie-moi oyembela ngo moto Tinaembela kaka mwasi basi ya mibulu. Basi obazaka mobulu. So balimba zona ba réseaux sociaux na ba téléphone rapidement pesa référence na yo. Bato balimba zona na ba réseaux sociaux ezala YouTube, Facebook, Instagram. Ceux qui bobeti kaka Seraf Ocho bogozwanga. Donc ndimbi onangeza 06 740 73 78. Ba dédicace na yo. Dédicace à la piscine PDG Vivier Bata pouvoir Baoba Simba Petit na yo mwana na quoi na pesi dédicace à Rigan Polo Tumukoko on est là au doux na pesi dédicace à la massa na moko le baptiseur des artistes na pesi dédicace à la Fali Santé pour Fali Santé za moto o aidanga peta on yakaka Congo Sika nazunga Congo Sika ouais Deborah Okwere na pesi bon na mwani bakokia baton pe basolo la kilo baba bato solo la kilo mais obara bango te na pesi ombus na pesi ombus boka baka ombus alongaina na pesi mbote pesi mbote magi basolo la kilo zomona makambo ngo kopesa bango zo bambote na te parce que basolo la kilo bazwa bango kate pardon ba bo s'abonner na Makia TV émission passage obligé za pona mutu tout oyalingi avec émission toza disponible benga biso kaka okozwa biso mbala moko artiste tokoza na besoin na yo lisusu na plateau oyo ta tokosala programme na biso wana tokoza na posta si ça je komango bando banda na sina ndingo komi boy tokobeta moi un peu histoire na yo mais yango na tilelo kutu to beti histoire ta mais na tuna ko question ngo kata ke ona mukuse mais timing to ya émission ta émission za télé za ngonga donc tokobengisa yo kobetela biso ngo to po bato faut ba comprendre artiste banda ki boye et pas nana ke boya sali boya zo vivre boye donc tozo pendant le temps oyo ata émission moko 1 heure ou bien 2 heures du temps pour na ko découvrir yo vraiment pour s'abonner to levner yo. Bye yo. Merci.